Ah bon? Il y a quel souci, s'il vous plaît? Mototo et Baka à l'époque, hein, pasteur Denis Lessi à l'époque, au bisoto et Baka, na o tozomo na lelo ya Denis donc différent. Nadinga baza ko violer, ko voler, ko s'organiser la vie. Combien? On avait quoi? Maman la différence c'est Ali. Bande ko botu nanga nini. Déplore si déplore ndeka tolobaka wazalendo tokotaka ba marambu oyo esimba marana biso doba wat. Combien? On avait quoi? Bokosaka il y a vrai voilà qu'il faut pasteur pour bi cabal il y a ba faux pasteur pour ba pasteur a bien au bazar le roi ba pasteur wa laissa hein donc ba kosa ba biloko yo sala raté au sali réputation ba pasteur pe yondongo zana na ebité wana caché nini donc longwa mbala moko pasteur pour combien? On avait quoi? au mibimisi pasteur a cabal pasteur a lukuta pasteur a makiona Denis Lessi o a dignité yo le kaka na ba TV pe o sala ba biloko o sala Balobi King France Télévision Nemakam. Aux a besoin de film à bien, autant la émission à bien. King France Télévision Nemakam. Chaîne Moya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so to ba minté. Pour sala Nemakam. Abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boloka masolo puis la politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pa ba Congolais. Nous avons la personne de Mastanamo de Salana et M. Kogi. Yannick Wenge, Yonde Makam. King France Télévision Nemakam. Sala Nemakam. Mbote na bino ba Congolais ba Congolaises partout bozomi na monde entier balandi nyonso ya King France Télévision ndeka to ebisaka bino moko ya zomi jamais zanga. Donc à chaque fois tozozoa pe tolongolaka moko ya zomi na compte ya ba Congolais ndekaka le DG du groupe ayebisa bino asala promesse azwa initiative européenne matos ya kokende kozonga ko créer juste ka pona intérêt ya Congo. Toyebisa bino na ba émission leka que King France Télévision eza chaîne ya ba combattants ba soldats eza vraiment chaîne ya mutu nyonso yo alingi Congo oyo tout aza contre Congo. Torotake panza fuit alelo eza nini bandeko et là eza ya bino humble serviteur Julien Mbengo mobala nguya ndeka tolobaka le maximum de respect babo ya bandima soko croiser ndoki na 1h 2h ko banga te wana devise à King France po eza teni et ya lokolo kutene mécanicien na teni na ya garage o banga te kutena mbila na teni o banga te po bika teni na ya boulot donc bana bakoko balongola bikila diable ate to mona ka diable te bandeko boyebi ba makambo ezoleka na Congo na biso boyebi po Congo tozaka connecté ya tembe ba Congolais lo na sepelaka na Congo lelo info bimi boyebi ba makambo ezoleka na mboka na biso actuel ezali kambo ya pasteur na biso Walesa pe na ex pasteur soi-disant le mission Denis Lessi ya Denis. Pourquoi mission ya Denis à la race pasteur te panza fuita lelo donc ça la passe pe mawa ba bengi partout dans le monde entier ndeka to ebisa rabino to le pamba te donc to zora ba appel donc vraiment et ça la qui passe et ça la qui vraiment passe ya ko mona mototo e baka à l'époque pasteur Denis Lessi à l'époque au bisoto e baka na o tozomona lelo ya Denis donc différent maman la différence c'est Ali bandeko botu nanga nini déplore si déplore ndeka tolobaka wazalendo tokotaka ba marambu oyo esimba marana biso do ba wazalendo ba kota guerre à Congo sabatu na pona souci ya mboka te le roi bato muso bazela babe eza le roi biso o tomoni ya malamu ya mabe il faut to loba to na droit ya koloba po mboka oyo eza ya biso tout réputation ezobeba eza ya ba pasteur ya mboka na biso soki lelo bazo telemela justice ya mboka na biso réputation ezobeba eza ya tous les Congolais to mona rango le preuve ane na Congo ngambwa to
tomonaka vraiment ta la pays le rôle la Congo en face ça Hermoro ko cracher na babilongi na biso donc on a vraiment ko salir ba congolais pona nini ba réputation na biso ekenda mabe na ndenge ya mabe. Il faut to lutter pona eloko wana. Ba congolais faut to lutter pona eloko wana. Il faut que déplorer ba comportement ya mabe, ya ba dirigeant, ba dadi, on comprend. Ba sportif donc on a vraiment ba autorité ya mboka na biso po baza ba ambassadeur. Baza ba exemple à suivre, baza ba éducateur à masse. L'air loko moko bimi à propreté, tozan a droit ya koloba surtout pour l'intérêt ya Congo. Tozan a droit soit saliango parfois na bandenge moko boy, alaki Ugandais, Rwandais, wana a BBC na réputation mboko ya mais pour na Congo tozan a droit. Hein? Congo eza ya biso tundeka balobaka Congo za ba congolais kini ya bana kini. Hein? Donc pasteur Walesa que je salue à passant d'Adi, soit calme. Dans le lot, Dr. Julien Walesa. Et lobby, frère Nangaï, lité ya Kanda. Ndenga latara lité ya Tunasi, a commission lité ya Walesa. Ndepe nga lelo nabi Julien Walesa. To telemelara eloko ezaya mabe. Pasteur Denis Lesi. To ebite, olalinoka na tongo morobo la muki. To ebite nani a Paris na yo. Papa na yo ya molimo nani. Jara pasteur abo na mboka o. Na ebite so bazalaka avant yo. Na ebite so bazalaka avant yo. To alaka na mboka nini to tikala bon, oza le seul pasteur na Congo yo. O asalaka babiloko yo sali. Pourquoi tu lobi bongo pasteur Denis? Il y a Denis. Natako pasteur de pour ma fouta de jeux comme mata. Pour comment salir et asou ba marambu ya malamu te. Talara un pasteur au le kana télé. Au le kana ba plateforme nyon soto landa ba image na yo OK ko loba. Na musala o yo sala yo zala. O yo escroquer la batou, o yo violer la bana ya batou. Hein? O e mema yo na ba place o e mema yo. O fungolise la yo ba chaîne. O lelo e commission biloba loba. Kop wana ya ba pasteur. Denis Lesi lelo vomo ki no sonité. O bandi na no bino na Congo biso tout ba pasteur to abato kabal. Yo gazu yo kosa ba congolais. Yo kosa ba congolais ta. Congo oyo sanzambe liwa. Sanzambe liwa. Il faut que ça no kutu semblant. Osa ata semblant nde ba pasteur mususu ba sala to kendela makamba pasteur na biso mukunele kaki Congo kabwana ki ande. Pourquoi Congo kabwana ki ande? Pasteur mukuna batu ba yebake na ba image wana te. Batu ba sambela e babite o eza montage o eza boye bangi ba simbise touche peler balandi par rapport à ba makambu situation o ya bande ko vivre na temps wana. Et ça là qui vraiment na correspondance na makambo eleka ki batu babi non ya vrai ba kosela ki pasteur mukuna la ki kabal po azako s'adresser na ex chef o azala qui en place et kenda moi bien ça là ta semblant kizami na kibila to bien mbula nini na mboka oyo to ka na babiloko ayote ba pasteur mutombo ba pasteur na biso ve asendwe ba Sony kafuta toyoka na ba marambo te ya Sony parfois erreur ya laika ka maramba ba carte électeur ezalata na ba sens wana qui a été pasteur azako epolata wana yana mwandenge musume ndengo yo memi ba marambo no te ke bokosaka ya vrai. Voilà qu'il faut pasteur pour bi cabal, il y a pas faux pasteur. Pour ba pasteur a bien au bazar le roi ba pasteur Walesa, hein? Donc ba ko sa ba biloko yo sala raté, o sali réputation ba pasteur pe yondongo zana na ebité wana caché nini. Donc longwa mbala moko pasteur pour omibimisi pasteur a cabal, pasteur a lukuta, pasteur a makiona. Denis Lesi, o a dignité. Yo le kakana ba TV pe o sa ba biloko o sala. Ndengo zawana li felo ya sûr. Donc au côté déjà li felo na kini. Au côté déjà li felo na kini. Suko otali na roko tangonga mogote na lukana créé. On s'est comploté contre pasteur Walesa, hein? Ba mauvais témoignage préparé.
ba poison ba biloko préparer ka rapport aux nini au sali mais le nom de Dieu le rôle la pasteur Walesa hein olongwe nanu wana okoti suna emekano talana yoko finga emekano yoko ko finga vome emekano un dadi un pasteur soit disant au finga emekano donc oza première moto na Congo oyo bande emekano azala emekano biso toyeba tokoma lelo toka emekano na nazwana problème na moto te même na ba collègue na ba mission to yoka eloko ya emekano te na ba petit o ba bimi lelo na musique chrétien na ba frère o lelo ba vieux o ba obima lelo na si emekano bazwana ba problème na été aza dine ko zala un homme de Dieu o yoku tout donc na emekano ko talebo ki bon nzambe kati na même na ba chon na un pasteur pétage tabakli pour ça là yo c'est emekano se comporter le rôle là yo emekano rosa babiloko yo sala rate wa muta soni nga sona lagi leki no me na wangana donc belle famille na ona e barate ti yango na landaka moi sinon vraiment ala na réseau bokabwana asengaka vraiment divorce avo bokabwana à partir makamba pasteur nani Marcelo tala pour mon ara ko nyama mutu nyama eloko yo sala wa pasteur mission ya deni Toyebaka yo idole no alara vena biso que je salue à passant hein obino tout bolanda idole pasteur Coutinho Fernando aspect le rôle nyongo yo landaka babilo kwa na wana opakwa na ba produit uta so mboka nini wano bandi monda na sika ba moto no oyaka nango biso tu toyebaka oya na moto po aliro oyaka nango batan wana toyebaka ja banzambe po eza mboka ba George Marambo oyepena ba cotisation ba bimisa ate niveau do awa toyebaki yo do identité na yo toyebaka ke no pasteur Denis Lesi wa muta kabal do wa muta makiona wa muta kisi suka na identité yango pourquoi eloko ane salemeli Albert Kakenza te et salemeli Neymate pour la nini salemeli mukuna te sonika yondo na kibonzambe o changea eloko na Congo na barate wape congolais te d'ailleurs nde na mona pour na ba pasteur congolais eloko ane tikala ko salemate na temps au monde christianisme bandeli na Congo na lelo il fallait boza ata 4 5 soki allure wana tolo lenge oyo zaleli na Congo ezala donc oza race moko to hebite suko bima wadini ete telemo komi na wale soki ata somote pelelo su na manike taba classe na yo bakisi njora yo normalement il faut oza bongo do tala na ba manike bakisi njora ba gel chaud on comprend classe no yango ana tika wale sa kimia tika emekano kimia tika ba pasteur congolais kimia oza déjà mal réputé na ndenga mokete pe ko linga lisu te ke réputation na ya mabe oluka o baby sa image yo fimbo nzambe se betona no kufite yo nzamba baka obomonda mundamu akosambwisa yo ti avant yo kufa to mona su ya tembe identité no déjà nzamba bimisa ondimaka te ke to eba oyo za ba clip oyo sala do li felo na yo za awa yo penande ozana yo to monde yo li felo no ya awa do nzambe déjà kotselo li felo avant mokile kufa yo déjà nzambe a exterminé histoire na yo habité yo banda nono enfer na mboka na yo moko tabimise ba nani oyo alaki na batan nyonso oyo kosibiso tomela ba mai botsa ba mai na kopo botsa na TV nzondo rese papa obandi kokosa Kongo lelo te église suki wapi olongo bebisela baninga ba ministère olongo bebisa ministère yo yebi abomination oyo sala ebelo yo sala abomination o bible pekisi ko dore banzamba bikeko yango yo salaka koloba mabe ya baninga te yango yo salaka kolinga mwasa muninga te yango yo salaka oyo bible pekisaka yango po biso tutoleka même na ba église to vandaka malgré to na biso ka bandimi simple mais to yebi pe moi liloba yana ba biloko mususu bible pekisi l'air to ala na intimité mais yo na ba intimité na yo makambo elekelaka yo na mama
olekaka na TV osambwisa na mwasi na yo un pasteur baotu na ye oyo dadi est-ce que c'est normal okoma no sexologue yo ndongo aboye batika vient na biso a première yo na bureau na commandé ya yo hein okoma no sexologue courir des jipo donc aux nyonso toko loba ya mabe babilo yo le loba yo kasi ba congolais longa bango batuna okombele to sala yo nini ya deni Congo et sala yo nini pe yango na tuna nzamba sala yo nini po balukele ndenge yo balukele ebo eloko wana même ba ange ba mitunaka vraiment non mutu aboyaka yo moko ata ba makoma l'air Nathalie alongwaki na mwa lignée wana ayaki pe na brutalité te boye na musique profane ayaki bongo te ayaki te ndenge oyo yeli ya makome kenda batu ba oh nani ata ba sindi kolongwa alongwa koto papo sindi to yebaka na biso esera en Christ te po msu yo linga rodiembela na babilo kwana sindi biso yebaka ana e chanteuse ayemba na kulma tope okopa différence yali ba makoma ba yambi nzambe na poto pe look style balaka nango ya bana ya poto basala ba maramla bango bana ba réputation le wayo so ka Nathalie asala ba biloko yo sala po mso rodiembela Nathalie wana koma boyo wa pasteur bango bala ba pasteur te bande ko éduquer mais na ba lignée oyo na niveau yo komela ki pe oyo zalela ki hein malgré ba moto na yo mais te ya deni hein calmer ba entraînement muka demanda to benga onani hein o vena biso ka diomba lo ba calmer ba entraînement pe à son âme to pesa R9 raison que yo pe moto bomeli ba na bango ya msuna biloba lo ba po ba mono na manike donc surprise au R9 a ba ki seke za yo tolo bayo comment ta bojija ka Marie Misamo mais Marie Misamo alaka na milliard ba musicien mais alaki le roi yote Marie Misamo alaka na milliard ba musicien alaki le roi yote ale le roi yote wale sa salonini ok ça ba campagne mabe o préparer jabatu ba ya ba lo bate ba biloko wana wale sa pesa ka bambongo kutu tala un pasteur ata ba wera ba jibe ba zwana ba polémique ba papa wemba na ba kofi to mona monango me lokola ya yote au mona pena ke jibe ozana ba maramba oloba est-ce que we jibe ande ko lekando zaka msu ba otake vie à différence à voix mais ya ndengo yo memito koti ke non na Congo awo ya na pasteur moko te wana lukuta na yo lobi luvunu samba prière à Congo yo zala Congo te et puis to samba prière ya ba pasteur to kondima hein ki bonzambo Congo endima hein majorité ba congolais ba priaka yo nié que non yo mo te ko cracher na mémoire ba congolais donc ngolo ba na Congo nzamba ate hein ngolo bana Congo nzamba zate osili seloko luka pe loko yo bandeli zala comment no exilé déclarer déjà ndoza wana pour loko le rataki ya tunasi mais ya auto tika ote pour ozo salir pays mobimba rien que kara mutu moko yo lobela o salir na ba pasteur nyonso Congo donc Congo atona pasteur moko te nyonso na ba kabal yo obimisi briefing ya ba cop na ndio bande ko sala solo bien ya le rôle au petit témoignage ya vie na yo on comprend vie pastorale na yo donc malamu ka po pese lango témoignage donc to comprendre na wana to ko lobanote donc bimisa ginde identité na yo ke awa pasteur malamu ate do yo et ana pasteur mon côté awa bobo et ande yo donc to comprendre témoignage na yo pesi pour wana ate ko lobeli ba pasteur o pesi nde témoignage na yo nde bo sala ka lettre we soka mutabi wenge tala kabal ko tinda ka batu bo kende ba yebi histoire ya famille moko batu ba ye nango yo denilesi bakango escroc oye barango escroc kana nzambe yo kazi to bosana ba makambo na yo basa ba colonel batu bambongo batu combien denilesi yo escroquer okenda rapport omona ba punition nzamba pesa yo telati ba États-Unis okenda kwa kasi ba produit makasi ya te yo ko ozonga
mais pour mon aga punition cancer à libella. Donc ils ont reflété image na yo, motema na yo et longi na yo. Donc yangwana donc ils ont reflété vraiment au yo ali. Donc pas si quoi la famille Denis Lesi et pas si na famille Lesi. Donc la maman bota ils a passé doit travailler na perte li felo ya sir na Congo de jo mi côté là. Hein? Donc yondo zana kende na yo obite na sa semblante na milakisa mo lakisi identité non na ndenga propreté. Ah déjà Yannick Wenge que je salue à passion tamaram. Patience Amalova. Patience Lola depuis Sanski na Lemba. Ah Bibi Lola wana belle famille Julien Mbengo Mobala Ngoya, le DG du groupe Maman Yoka Pierrette depuis South Africa. Mère Yikara Mpiko. Kalate toza ko annoncer arrivé na yo quoi. Hein? Donc ya yo yango grand prêtre mère Maman Mariette Bossonga numéro 1 à ba maman Redi Wenga animateur de Lix. Odeline Lola, Christian Luzamba. Divine Kapinga. Maison la simplicité chez Pati Luzamba. Babi kuna make-up don nyonso maso majali. Décoration nyonso yali hein. Service traiteur don nyonso na kati complet Deborah Malombo. Ita Malombo que j'ai salé à passant. Donc tokuta na émission hier. Balobi King France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision ne makam chaîne mo ya kanda aïe 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 balobi so to ba minté pour sala ne makam abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boloka masolo puis la politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais Nous avons la personne mon master mort ça la même émission première Yannick Wenge King France Télévision ne makam